awa baye kobimisa criminel Kasi nakati yenda avec yenye. Jacques Léana. Alors panga na kaso ko yo. Dikana ba selu. Ça serré. Serré bien. Parle-moi les comme c'est des non. Il ça tolo là monsieur. Pour na ko we, denga we. Banda ici. Monyo ko la disa ba moko. Oh les amis. Penza. Comment on appelle ce Claude? Tala kuna. Soka salere. Nyama. Nyata. Asa loko te awa mekate. Yokota. Zoro kota na kata. Amma tatanga. Criminel accueilli parquet. Vous voyez que Zoé, depuis lobby, ils ont estimé que Aza parmi les infiltrés, ils vont transférer maman. Donc, oui, bonjour. Et puis c'est bien le revient les qui a. En tout cas, tous allés na état-major awa, na butu oyalelo, tous là qui ont maîtrisé le cas où vous avez au bazo terrorisé, bien au bazo kakeno, au kaisa na insécurité, les criminels. Donc, zala qui na moment où ils ont terrorisé, au asalamabe, les bamesana koboma batu, les na payage à partir de la sécurité, zali makasi. Des services à renseignement et bamekaki ko maîtriser ye de ba maîtriser ki ko tshena kasho mais pour la ko tsa na kasho ezalaki problème moko tellement grave parce que ezala ba kisi moko jamais vu tango akoloba nina batu nyoso bazokoya na mabele donc azali criminel a wuti na Kinshasa donc azoye banate tamoko Kinshasa zolo baba de balangi nyoso. C'est la raison pour laquelle le compétence judiciaire
nde bake kotika na mbanza ngongo babatela mbanza ngongo lokola kuna nde bacriminel oyo ya makasi bazali kovanda po baachemine bango na Kinshasa kuna bakende koyeba ndenge bakoedike bango nde lolenge tozali awa na moma oyo na état major mpona kokotisa na motuka asili kokende na mbanza ngongo CP oyo ya biso ya deuxième ya ner plutôt na accompagné na la police bauti kokende mpona kotika na mbanza. Mais apparemment criminel on est très fort pour toi qui kaboto li policier mo tenu par lati. Affirmatif, c'est un policier la biso azali na kati ya Kashokuna. Na kati ya Kashokuna comme criminel wana mesana koboma makila kosopa makila nde akuti muninga ya policier lokola ye pe azali mutu ya manduki nde babandi bitumba na kati ya Kashokuna na policier na kati ya bitumba nde a récupéré teni ya policier alati yango ye pe akomi na ye policier oyo ya biso ya lokala raison pour laquelle nde toye tomeki maîtriser antivaleur oyo mapinga na biso oyo asali mpona kobima na kati ya faiblité na mutu wana nde force ya mutu wana elekaki makasi parce que azali na bakisi oyo ya makasi. Message pour na ba jeune. Bon, en bas jeune en tout cas message na pesi bino en tout cas to veiller contre ba esprit nyonso oyo ezali kokota ya mabe ya ba criminel pe ko dénoncer bisika ba mabe wana ezali parce que omoni mutu oyo avandaki na biso awa tango molai to banda koyeba te nzoka un grand criminel nde raison pour laquelle vi ba investigation ezali makasi tozosala ba enquête moko oyo esengeli mpona komaîtriser badeleka nyonso yango jeunesse totelema tosala vraiment mosala toveye bakartier na biso toveye baveni na biso po eke mungunia oyo nyonso akokota na quartier na biso na baveni na biso toyeba kodétermine ye toyeba komaîtriser ye po todifere ye na mibeko ya l'état. Merci.